ça va? Oh, calé? Non, on est fatigué pour vous salaka? Maman coûte la langue donc. Ah non, il y a solo. Donc dès nasa wana zo kende Château Rouge, nous on dit que le Congo là qui 7000 pour que nous la besoin. Eh yaya. C'est là. 700 € ou bien 7000? 7000. Pour l'enterrement? Oui, pour ça. Funérailles? Ah oui. Mais non. Oui, eh pardon. Tu ne nous la kamambwana. Eh, na banda papa kufa. Na comprenez mambo belé. Maman Gisèle, le bana nous comme maman, le bana. Na banda komi tumisa kaka ndeti yo. Eh, kaka papa Lambert aye amoninga na mawa. Habité na kotika mwana oboete. Ye mutabetele nga lisolo. Côté kuna ba bebisa. Eh, la servante du Seigneur aya ko soulager biso na niveau moko ozwa idée te. Soko za disponible au lieu que de Château Rouge. To benge ka siko. Il est clair ndenge ni. To benga ye kaka zela. To benga ye. Allô? Allô, oui? Papa Lambert. Ouais, bonjour, ngai maman Gisèle. Ouais, maman Gisèle Ibaya Talo. Omonika no eda ngai wana papa utokufa. Naza pe na ndeko mo maman Fifi pembeni na ngawa. Yé pas le même problème. Oui. Olia tinda bambongo mutu pasi ba aventure kisasa. Yango na proposer toya. Donc c'est bon, non, c'est la bino. Yo ko bouger te zela biso ka wana to ko maana ka tout de suite. Eza musika te na place toza. Lambert. Ah. En tout cas, merci. Maman, pas moi, je disais merci. Papa Lambert, oui. Maman Fifi, Papa Lambert, Maman Fifi, tu as besoin de service. Merci na ndenge mondengo benga kipe eza na mona problème mon côté ndenge ba uti ko solola na maman Gisèle Libaya la fait Libaya Talo makambo ezali nango ya bien pona ko sunga bandeko na niveau ya Kinshasa tozali na entreprise mo maman oyo ebengami la servante du Seigneur ezali entreprise funéraire oyo ezali basée na Kinshasa po yali wana pona ko sunga bandeko o baza na niveau ya Europe. Voilà maman opesi mbongo na yo surtout ko benga manager na niveau Kinshasa ba kutana na contact na famille ya yo sima ba okende ba kotala ba okende na maison pour la maison kotala biloko ba ngaba na ngobes chapelle ezali corbillard ezali et ba tente ezali même jusqu'à 25 donc ndenge ko ningela ela ka posa na bino ba service na biso maman ba okende ko installer na adresse nyonso oyo bino boko pesa bango na Kinshasa bobiki sibiso papa au moins sourire ezongi baloba kaka Papa Lambert donc ngaso na pesi mbongo na nga awa kuna bakamyo so un temps mbala moko to servir bango yo pesa biso ka confiance papa bosungi biso makasi kasi ngai la sepeli na nga bongo batu oyo baza pe na posa bosunga pe bango bako koma bakoyi kokuta na ba o bani ba contacter biso bakoko benga biso na numéro oyo 0033 6 67 21 21 40. Yaya. Au monde il est sécurisé. Solution Zwami. Batuna kaka yaya. Yaya. Baloba kaka. Eyokani pe batune so pe ba profiter.